Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Pour notre église de Paris. Il y a une autre église qui s'est installée à Paris, qui est dirigée par Papa Chiwa. Le Saint-Esprit dit ceci. Il n'a pas aimé cette église. Tous ceux qui se trouveraient de ces côtés-là, ils doivent rentrer à Centrale. Tu vas changer, si tu veux, tu mets ton propre nom ou ta propre dénomination. Tu dois enlever le nom du centre de réveil spirituel. Ainsi, parce que Dieu est en train de voir le lendemain. C'est comme ça qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas de centre de réveil spirituel à Saint-Étienne. Si tu veux rester là-bas, tu restes là dans cette église, mais avec une autre dénomination, pas le centre de réveil spirituel. Et puis à Paris, à l'église de Paris, nous disons ceci. Nous connaissons là où se trouve l'église du pasteur Carlos Kalala. C'est là que se trouve l'église centre de réveil spirituel. Dans d'autres endroits, il n'y a pas de centre de réveil spirituel sauf à Alfortville. Alfortville, c'est le pasteur Carlos Kalala. Changer comme église, l'ongola comme centre de réveil, cha comme na yo comme na esa l'église esa na comme na yo, l'ongola comme centre de réveil, wana esa ainsi dit l'Éternel. Oh, ainsi dit l'Éternel au modèle mignon. Il reste là, mais ce n'est pas le centre de réveil spirituel, il doit donner son propre nom, ainsi dit l'Éternel. Je sais que le monde entier est en train de me suivre. Tous les fidèles de Paris sont en train de me suivre. Cop business. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Je sais que le monde entier est en train de me suivre. Tous les fidèles de Paris sont en train de me suivre. Vous avez 3 000, 4 000, 2 000, 1 000 francs, vous pouvez soulever 500 francs. Couple Loazambi, $50, Paris. Maman Kabeya, Nobel, Danemark, $50. Ça, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000 francs, 500 francs, Tchango Likolo. Que Dieu bénisse vos mains. Mbote bandi MDG de TV Mafuta Yasika ezali nga bino la grande dame avec un grand G bandeko car na cadre actualité bota mambo ngai Patricia, que Dieu nous aide. Tala Bible zolo bana livre il y a 1 Pierre je crois qu'il faut que prêter attention à la parole prophétique, la prophétie. Et ça pour nous éclairer, orienter, kebisa, préserver, au fait, la kisa mutunzela. Mais le lo bandeko nanga, ba prêter attention te na langage nzambe, na circonstance ya liwa ya mama blanche.
nayebisaka bandeko nayebisaka bino ke nzambe azokobanda ko expose bato na niveau moko oyo ezala nanu liboso te. Nayebi te depuis Mama Blanche akufi ça fait combien de temps? Je crois 6 mois, 7 mois, que 7 mois ou encore 7 mois, tout ça dans 7e mois. Même pas 1 an. Avec tout ce qui se passe sur la toile. Na kombo ya ba église, na ba pasteur nayebi te bandeko bino mo bomona ngo lolenge nini. Bozo ngo ndenge nini e ba na nzambe ba disposition na bino to pe garde nini bozo zwa mitema na bino. Au fait, c'est compliqué bandeko. Kaka ndenge bo landi na video oyo bako kosela Saint-Esprit makambo ka modèle dalo akosela ka molimo mosantu makambo ka modèle dalo akosaka ba vision na ba révélation lokute za na tata wana ya tonga mondima te so tali muto ko modèle o ndima te tata oyo Saint-Esprit alobi na ye ayebisa pasteur afungoli église na kombo na ye ya église na ye. Saint-Esprit alobi église wana acha kombo na ya longola kombo ministère walesa et église centrale ezali ya Carlos bato yo bamoni ke baotikela na ye batikela mbeso pona nini simplement parce que bayokani te ba intérêt bayokani te parce que ça mambo business ya mambo kopiti tant yo fungula ministère na kombo ya église ya walesa déjà walesa c'est un nom donc bato bakoya du coup azana mambo o ako imposer yo et yo soki omoni ke oza d'accord te do seki botambola te botambola te yango Saint-Esprit ke koloba ne makambo sikoyo pourquoi abengaki pasteur yango en privé asola ne mambo Saint-Esprit alobi asala yango en plein culte et naza sûr certain abengi pasteur yango te faut zakanda asalaki boye bakata eka morceau nde bomoni wana batindeli pasteur wana batindeli pe bato mususu pe ya Paris kuna botindela ye et nasuka nango boyoki bantisani nasuka ba collecte ezangaka te oza na 1000 francs tombola loboko likolo oza na 4000 5000 10000 tombola loboko ba papier bimi ya bato bazwaki ba engagement couple songolo 50 couple pakala 100 couple 200 bandeko nanga tozokende wapi et toyebisaki bino na ba église aboye bamvutaka batu et du coup tout ce qui se dit là bino bomona ngo normal bozoganga amen bomona ki awati nasalaki émission malgré émission elandami te soki 200 vies car esalinga pasi mais bon mokili yango ka aboye le 2025 l'année des alliances l'alliance avec la mort amen l'alliance avec les bêtes amen do bakosalisa bato alliance na bawei na kufa na que Dieu nous aide, que le Seigneur nous libère. C'est compliqué. Saint-Esprit a ébisi. Donc Saint-Esprit comment ne mastana bango. Ndenge mususu na kinoko tuna Yesu Jésus, est-ce que c'est vrai ça? Donc ba comment la Bible lui ko tanga kombo na nzamba en 20. Donc ba to ba comment la bango aye, ay ko régler ba continuer likolo cher, atangi kombo nzambe, atangi kombo Saint-Esprit, bandeko. Mais ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai. Nzambe après ko avertir abetaka. Je vous ai dit que Nzamba robanda ko exposer, mais après ko exposer wana ba oba ko yokate. Ba luka ba zonga sima. Ba sala attention, Nzamba obeta. Et je vous dis que na ba mikolozo ya ko bandaka na 2025 ko. Ba passer ba ko sikombe ba mawa mo compliqué. Bamawaya ba incirconcis. Nzamba ana kanda. Bandeko nanga eya passe za mabe émission boyeko na kokata kozwa tenter parce que ça fait tellement mal que vous ne pouvez pas imaginer. Bota mam Saint-Esprit lobina na walisa. Bota mam Saint-Esprit lobina ye. Aibisa pasteur wana alongola kombo ya centre na ye. Acha ngona kombo na ye pasteur wana bandimo bamoni baotikala na ye batikali baope bamoni ke bazonga na nini na église babenga ngo nini main église ou encore église babenga ngo nini français comme il passe
maison mère voilà toke na oka bongo oyo ya Paris bakende kuna pa ya Carlos. Bible bi molimo santo azala molimo ya ordre. Nzamba za nzambe ya ordre. Po ani na bengi pasteur wana taloba na yeke tala ma nzamba sololi na ngai wana nyonso pourquoi parce que bayokani te. Ya mambo cop ya mambo lar ya mambo likonda ya katuku bianza eza makambo mbongo nzimbu mbongo buma mokili me tata osuka mabe waloso akusuka mabe tata osuki wa Thomsono akusuka mabe akusuka vraiment mabe tata ya mawa mingi ya pasi eza mawa eza pasi nza makangola bana ye la famille nde ba mambo ezoleka na ba église ni mambo ezoleka na mokili ya bato oyo. Que Dieu nous aide. Abonnez-vous massivement sur MDGDTV Mafuta ya Sika. Moi, c'est la grande dame, tout le monde a la des bonnes choses. Tout le monde, c'est la bino. Là où se trouve l'église du pasteur Carlos Kalala. Église de Paris. Et son église Nabiso Moussousou et Fongwami na Paris. Saint-Esprit a yebisinga boye. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Pour notre église Nabiso ya Paris. Pour notre église de Paris. Et son église Nabiso Moussousou et Fongwami na Paris. Il y a une autre église qui s'est installée à Paris. Oyo bazo kamba na Papa Chiwa. Qui est dirigée par Papa Chiwa. Saint-Esprit alobi boye. Le Saint-Esprit dit ceci. Asepeli na église wana te. Il n'a pas aimé cette église. Ba onyo so basakuna. Tous ceux qui se trouveraient de ces côtés-là, ils doivent rentrer à Centrale. Tu vas changer. Quel désordre si comme ça. Quelle légèreté. Ou ta propre dénomination. Tu dois enlever le nom du centre de réveil spirituel. Ainsi dit l'Éternel. Parce que Dieu est en train de voir le lendemain. C'est comme ça qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas de centre de réveil spirituel à Saint-Étienne. Si tu veux rester là-bas, tu restes là dans cette église, mais avec une autre dénomination. Pas le centre de réveil spirituel. Et puis à Paris, à l'église de Paris, nous disons ceci. Nous connaissons là où se trouve l'église du pasteur Carlos Kalala. C'est là que se trouve l'église centre de réveil spirituel. Dans d'autres endroits, il n'y a pas de centre de réveil spirituel sauf à Alfortville. Alfortville, c'est le pasteur Carlos Kalala. Changer comme église, longola comme centre de réveil, chaque comme na yo komona, eza l'église eza na kombo na yo, longola comme centre de réveil, wana eza ainsi dit l'Éternel. Les bien-aimés, tu dois changer le nom de l'église s'il veut. Il reste là, mais ce n'est pas le centre de réveil spirituel, il doit donner son propre nom, ainsi dit l'Éternel. Je sais que le monde entier est en train de me suivre. Tous les fidèles de Paris sont en train de me suivre. Vous avez 4 000, 3 000, 2 000, Vous avez 3 000, 4 000, 2 000, 1000 francs. Vous pouvez se lever. 500 francs. Hey, il y a vaccin à 500. Couple Loazambi, $50 Paris. Maman Kabeya, Nobel, Danemark, $50. Aïe. Ça, 4 000, 3 000, 2 000, 1000 francs. Hey. 500 francs, Tchango Likolo. Hey. Que Dieu bénisse vos mains. La Bible dit que chacun donne selon ou encore comme il a résolu. Ce qu'on a battu, offrande ba monta ou bazwa yango wapi. Ba monta bazwa yango wapi 4 000, 5 000, 3 000, $50, $100, 10 000. Na battu bazwa yango wapi. Que Dieu nous aide. Abonnez-vous à ce MDGDTV Mafuta ya Sika. Et activez la cloche pour ne rien rater. Surtout partagez nos émissions pour sauver les âmes. Et likez surtout la famille. Et moi, si j'ai sur commentaire, et ça là bien, des bonnes choses. Merci, au revoir, bye.
mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu métamorphosé aussi mimo sambwe maladie na miso olingo baby naza toxiqué grâce à lui.
akende mbala moko. Mais comme Nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya Nzambe na bango. Yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais so bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumbisa Nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya Tata mpona kolinga sele mpona ngana yo Jésus de Nazareth.